namoni papa Dompe ici à lobeli yango mais tika en tout cas ezaleli wana ya kofingaka bakoko na yo et puis na lina loba awa uti koloba likamoko ya bakoko na biso bandai kosalela ba makasa ngana oyebisa bakoko na biso bandai kosalela makasa te po bayebaki jeune babandai kosalela mai soki basilisi kosala salite donc pona monopoliser maloba te na ozongisa maloba parce que na koti peka na katikati mais sala inga kaka moi pasi pona oyoka façon yozo lobela à propos ya bakoko na zongisa maloba. Mais c'est avant ozongisa maloba na ko aider aussi ko tamba za okena babilanga kosala babilanga donc mai za kozala wana ha mbwa eo babandai komema mai papa bandai komema mai boss en cas d'urgence te babandai komema mai na babidon ezande kozanga koyeba mutezo lobisa biso ndengwana matondo bo ba mama na biso okau bakena 5 jours na bakenda kuna na mer rouge comment il se préparer papa na répondre yo déjà bakoko na biso bandai kosalela kaka makasa te mais bandai kosalela mai po bayebaki bopeto bayebaki hygiène matondo wana déjà ngai moko pour te dire la vérité histoire to adage moko na ba Congo elobaka boye vondene ne mulukaya lutobokele zola kwani nzolele na pona baba yoka kikongo te soki na sumbeli na likasa bongo likasa ngo etoboki na sepela ngai kaka adage eza ba de ba 15e siècle te ba 16e siècle te ya mikolo moi quand je pas dans mon village to lobaka soki na kena zamba na sumbeli na sema kakofoni na likasa ngo etoboki na lingi na engelo ba ke expertise mo boy wana cadre ba adage mais l'adage ko yate soki action ngoti lele ya kate sino ke yonde okambamba oyebite biso bana matadi kutu pour te dire la vérité na mbulungu na biso wana weno kuta babanga nyonso ne koma noir ya mbwa na ba makakofoni alors na fia na bakoko te mais je reconnais que soki ngai za mwana na vie na ngai na moni likambo nazana ngo na retard naza obligé na s'adapter na progrès c'est sans zingankuvu a fait lelo yo boya toza ko comparer des tableaux nzinga comme nganga na bamakasu na ye na babasi ne ebele na modèle na ko vivre na nzinga oyo ayeko sala conversion en Christ Bible eyeli ye atoni cathédrale atoni ba école sino que fable na ya liboso oyo apesaka promotion tanga yeso nika inganguza sikole kumaimba kwelevu A B C D tanga ye wana ne ba ntembo ya liboso nzinga nkuvu a força kike na ba place nyonso na ba village nyonso bana tanga yenki yesonika ezalaki obligatoire campagne nzinga nkuvu mutakotsaka yango nzinga nkuvu yebe mutakosaka première fable obo yebaka te nsweso nsuso mpembe kende kotuna mukanda nsweso nsuso mpembe batu bakoma ko terroriser ngo public ezayo nikolo no nsweso nsuso mpembe bana na mbanza Kongo shenzwa nkuvu yo yebisanga tata ya boye abongo ne motema bana bakomi ko ba classe ba mama bakomi ko ba hygiène batu bakomi ko progresser batu bakomi na poto kotanga kozonga yoko yebisanga tableau ya nzinga elekaki toke tableau ya zwa nkuvu ndeko mbuta toko na pesio antenne kuna ndeko mbuta toko soko kimite na pesio antenne soko monike ba oziba réponse na yo matondo nebite soko boza koyokanga 5-6 kombuta na ngai ngeta biso tokimaka te toza batateme de Jehova te tozaka prêtre na nyonso papa na ngai nakanisa moto oyo azalaki na 1000 femmes azalaki na royaume du Congo te mobombi yango oyo siko okoki kotangela nga pfumuki mbango basi boni oyo oyebaki azalaki na bango bakisi oyo yo tangi ya kimpavita nebi te soki nani abana kosala ngo nani abana kobomba yango matondo na suki na ngai na po muku wa bongo mbuta vita tanga sa lobiti za nyonso soku kezali awa tableau toza ko compare nzinga mbuta mfumutoko oyebi yango nzinga sinifinganga nzinga oyo yepe mteko pesa mama ndona Beatrice mama kimpamvita c'était une fétiche azalaki prophétesse te ya mutamona kama kamwe azalaki ganga oya bato oyo biso mikolo tozolala te bakimpungununwe baleki mingi ba ibu baleki mingi ya koboko kene retrouver mama kimpamvita nde misala ya libota oya banzinga oyo clan na bango c'était de banganga
mais toza comparer na tango mbuta to tata na biso oyo nzinga nkuvu akomi kombo ya João Nkuvu. Papa nanga révélation eloko nini babengi révélation elingi ko bakomona makambo ezali kobomba me na nsima ya makatu na kati na ngai na nsima ya basimetiere nde selamu toza komona ete nzinga nkuvu apesaki mpe misala ya komona oyo ya kiprofesi me na nsima ya nzambe ya bomoi pana nzambe ya biteke pana nzambe ya basimetiere na biso nde biloko oyo babokokisme boza kolamusa pour dire ke boboma nzinga João Nkuvu. Faites vivre nzinga nkuvu nzinga ndeko ndo mpe akotaki na badetail ya kosakana te singa elinga mio na kingo obotami na yango ye baplacenta wana bakordo wana aha mwana oyo aza réservé comme spécial prophète spécial mutu akomona nde nzinga wana papa nzinga binga banda lelo bolia ki prophète na bino nakomi nanga nganga ya nzambe nakomi nanga prophète ya Jésus. Jour kaka abongolaki motema tala royaume Congo eyebani d'une façon internationale. Non, Alphonse Nkuvu mwana na ye na 16e siècle na bitumba oyo soki ya ville oyo ya Mbwila na 1665 deux places royaume Congo ya ko bebela wana bana oyo bauta na poto je ne sais pas moi quoi bakomi ba corrompu. Mais Nzinga Nkuvu, comme João Nkuvu, c'est le plus grand roi qui n'a jamais été corrompu parce qu'il est chrétien. Ba école, ba cathédrale, qui le la banza Congo ezali. Ndeko Roger. Bolimbe si papa kasozo lo ba mingi te falo lo ba yenzinga mutali boso abomaki nani. Bo toza ko ke na tableau entre Nzinga soka bomaki alors azali abomaki comme Nzinga. Mais attends comme João Nkuvu ya solo wana papa na ngai mais photo banda histoire ne bandeli te to banda ngo na kati te ezali te soki tokei na ebandeli alors abomaki problème ezali te alors abomaki comme nzinga mais ntango komi João baptisé en Christ mais biloko eza na Bible Saint Paul azalaki Saul abomaki Saint-Tieni mais ntango akomi Paul abomaki lisusu mukimbango azalaki mutu bakisi ntango abongoli tema akontinue na bakisi ne biloko toza nazotante koyebisa bino te bandeko bolingi kojoindre babokokiste bokima boyeba bajeune na bango ke soki okomi kobongola motema oye na Jésus okomi kolabo jour kaka João Nkuvu akomaki João Nkuvu abwaki nzinga nganga akomi kolabo ye mutu ateka Kongo ye mutu ateka nde biloko na ekomi lelo oza no chrétien bino bakolabo ndeko Roger na pesio antenne kuna. Ah oui, merci beaucoup. Est-ce que nous avons madame 5 sur 5 ndeko na ngai. Ah merci beaucoup na pesi baninga ba yesika mbote mingi net mama mize et pe ndeko bandeko mususu bayaki sima ndeko dompe tozaki na déjà na conférence mususu. Ben na kotika mo mukepo na yoki de bandinga za kokende. Mais yo moko yebaki tango tanga kombo nanga lobaki kombo nanga mpaka za mambo donc lokola kombo nanga lobi na kanisi na ko renvoyer bino dos à dos mais j'apprécie quand même effort ya niveau ya appréhension ya ndeko na biso donc pay mais la kanisi ndeko za mbona tosi tokota na yo na débat ya baba bokokiste okota kuna na yipsaka yo bien na kanti mama miseza qui très réservé alobi yango peut-être na terme mususu par rapport au ngana lobaki. Moi je suis ngana zali chrétien mais j'ai toujours refusé le isme cause à la prisonnier ya ba isme ndenge moko tozoko loba bokokiste ndenge moko ne je renie le christianisme parce que le christianisme c'est ça qui a créé les problèmes où le bokokiste bazoko attaquer. C'est ça le vrai problème. Alors, je vais un peu m'expliquer un peu de points pour tout ça la terminité. Moi, j'ai toujours évité le réductionnisme pour réduire, par exemple, Congo dans le niveau du royaume Congo. Parce que tant que vous avez le Congo, vous avez Lunda, vous avez Bayeke, vous avez Bazande, vous avez Bamongo, vous avez Bayaka, ainsi de suite. Alors, ce qui fait que Bango, il ne se retrouve pas. Alors là, vraiment, c'est vraiment ça, là, moi, passe.
c'est vrai que tant que christianisme maçonnique tango yaki yango esalaki bakelasi na ndenge na bango. Mais est-ce que vraiment vous pouvez vous dire, papa Zambwana, que bakoko na biso baki na mayele te? Avant bango baya Mwatayav et beaucoup d'autres royaumes bazaki kosala commerce ya cuivre. Ils battaient le cuivre avant bango. Alors comment du jour au lendemain to komi ba nul? Est-ce que vraiment ça ne peut pas nous faire réfléchir? Ça c'est la première interrogation nangai. Donc zali interrogation rhétorique nangai. Deuxième point nangai ça nangai moi passe. Mais papa Zambwana, ce qui totali bien. Et culture Congo où vous avez développé wana n'a presque pas de grande différence na culture juive. Avant bango mindele baya, ba makengo bazalaki te. Mais qu'est-ce que signifie makengo sinon pas la circoncision? Et qu'est-ce que Dieu a dit na Abraham? C'est la circoncision te. Alors ozomona. Bon, deuxième point na c'est qui appréciation, il y a niveau ya nani ya interprétation nani de kodompe a keneki na détail ningi yomoko lobi. En fait bozaki na différence, bozaki na bokesenité. Sauf que de nope a keneki na mwa mozindo. Mais du problème ezali wana ya religiosité des concepts. Ceux qui bozui ba concept wana bo miango lelo na ki pentecôtisme na ki nini wana ni surtout c'est à ce moment-là qu'interprétation est comme différente. Mais papa Zambwana yoza fumune Congo, fumane Congo. Ce que balobi nganga ne veut pas dire simplement réductionnisme na biso sali féticheur. Non. Donc ce que balobi fumuzanganga, c'est qui? Est-ce que ce sont des féticheurs na chefs religieux juifs? Mais non, nganga, ce sont des mots. Il faut utiliser ces mots dans leur contexte et n'attendre na bango wana. Et évolution du point de vue sociologique et anthropologique aussi. Dans le niveau de l'évolution, on a que mot et ça qu'on prendre orientation mususu. On a que dans toute société, il y a toujours une force positive et une force négative. Il y avait des nganga qui étaient intelligents, il y avait des nganga qui faisaient des fétiches. Donc il faut maintenant utiliser les mots dans le tout ça mot est belé na lingala. Donc il faut voir mot wana au tchanga contexte. Ce n'est pas dire que tous les mfumuzanganga étaient des féticheurs. Ah non, papa les Zambwana. Wana pendant je ne suis pas tout à fait naza chrétien lokola yo. Sauf que nga naza muto christianisme était nazali chrétien. Pourquoi? Parce que nga doctrine nga ezali christianisme était doctrine nga ezali parole de Dieu en dehors de toute religion. Ndeko dompe ya le bakiango bien. Presque tous les missionnaires papa Zambwana biso tozali bato presque ya série moko. Hein? To wela ki mukolo te ki le kité mais yo yebi vers les années 60 au yebi yango ke basango la plupart ezako ko kombe la Bible to kombe ba bréviaire. Mais ozomona biloko wana, mais où sont partis tous ces bréviaires? Omona ke sango eleki na mboka la bino atangi bréviaire omona Zambeziki. Et ça qui est totalement magique. Et ce sont eux. Pourquoi pentecôtisme est lié? Justement, pour nous enlever ces caractères magiques de Dieu. Pour dire que Dieu n'est pas, on ne peut pas utiliser Dieu comme un Dieu magique. Hein? Alors, on a vu sur rationalité, mais c'est ça le problème. Et c'est pour cela que l'Église est comme il est là, il y a un pasteur. Est-ce que Kalaba pasteur va s'agiter? Et pourquoi l'école théologique n'a pas voté? Donc ce sont des mots précision. Nous devons faire attention à ce qui est l'essentiel pour que tout s'oppose. Pour ceux qui continuent à conflit, à conflictualité, il est vrai que les lots, dimension banganga wana, par exemple, et interprétation, il y a Ndona. Mais Ndona, c'est le même mot que don. C'est le même mot qu'Okaba. Hein? C'est le même mot Yewana. Donc il faut utiliser le mot dans leur contexte. Ce n'est pas Nandingi qui est religieux, ce que on a christianisme. À ce moment-là, au monde tout est comme satanique. Mais nous